keba chaîne ya moko. Babi chaîne ya moko zappé te. Nakata YouTube ka Miss Girl TV. Babi ko lukanga musika te. Bisiko mona ngana na longwa na koma a. Oh Vangu Cœur la capricieuse, autrement appelée Chancel. La fille à papa et sa maman. Miss Girl TV nde makambo asomo makambo passe. Babi a douleur hello pamba. Ba fan nyonso a princesse. Ozana posa publicité ya anniversaire casamento. Toza na boutique, toza mwa espace moko boya bien ozake na posa espace na yo eyebana etalama. Batu pe comprendre que yo pozali ko contacter mutu msute ko kepe musika te. Miss Girl Télévision okuta bagag ba émission très chic bako banda ko tuna Souraya zawa Souraya yo aye ba makambo ezalaki ebele mais désormais beaucoup tangaka ka awa na chaîne ya Miss Girl TV oyo zaka fe ya awa obima chitunga babi pena Miss Girl TV nde makambo. Bon s'abonner ba fan nyonso ya princesse bo partager ba émission kitoko onga naza musicien na ebante yaka na Miss Girl TV ozo makambo babi toujours na kati kaka ya Miss Girl TV. Contactez Miss Girl TV, contactez Souraya boss Souraya okomona biso tokoya tokosala publicité o naza na show na nga mobe na linga va show na nga ne sala mana lobelango yaka na Miss Girl TV bozalaka toujours ensemble awa na Miss Girl TV et sala bien o ndeko na bino Souraya Dior boss Souraya. Miss Girl TV, beau s'abonner, bah papa honoré Mwanza passeport rouge, s'abonner na Miss Girl TV. Okende musikate, boluga biso musikate. Awa, ba news a bien, ba mamba bien, ba marketing na bino, ba salon ba nini nyonso yo lingi. Miss Girl azala. Oh mariage, reportage nyonso yo zango pour ça. Ba photo, tala nga mone na bimi. Bon senti image. Bon moi ninga mona bwakami. Te yembe ba bwako boye. Pesa image na ozwate vedi koluka biso musika te ai baloba trop basila mwa mobali alela te biso atolela te biso toujours c'est bon.